aza toujours présent, Nzambe oyo azali fidèle, Nzambe oyo azali monene, Nzambe na bolingo, Nzambe na ngolu, Nzambe oyo aza puissant, Nzambe oyo azali présent lelo, Nzambe oyo asungaka, Nzambe oyo aleki nyonso na nguya, Nzambe monene, topamboli yo, tokumisi yo, tosanzoli yo, yo nde Nzambe na banzambe, tika kombo na yo ekumisama, tika kombo na yo esanzolama, na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Alléluia. Tala ndeko na yo na musika pesa ye mbote yebisa ye na sepeli komona yo. Yebisa ye ozanga kingai panda tangu bolai. Kasi lelo tokutani. Yebisa ye Nzambe na yo asali. Oya ngai pe asali. Yebisa ye azana bomoi. Ngai pe azana bomoi. Alléluia. Voilà. Avant tokoba namoni bandeko mosusu bazana ba cash nete ba portier botango na ba cash ne soki ndeko azana ngote bopesa ye mosusu abosani na ndako mosusu cash ne ebebi na nzela peut-être poussière ba portier botango na ba cash ne soko moni ndeko azana ngote bopesa ye. Hein? So vous avez la cache d'été tombe la mossa. Bazo pesa yo. Biso tozo pesa ya ofele. Toza lokola bato mosuto yoki masque spirituel $10. Mais bisawa tozali kopesa mwa muke oyo tozwi yango nde tozali kokabola sponsor ezali couple mwasa basponsorisé et mwana na biso Desvi atongi yango kuna na ndako yango tozali kopesa yango na moto oyo azangi. Ba musicien ba muso na mona ba cash na ezati. Boche. OK. Voilà, soko sana yango lata yango parce que ero bino bozoye ba bino bozote bozo ba tena bozo. Parce que nous allons protéger le peuple Yanzambe et puis le peuple de la République démocratique du Congo. Nous allons essayer kokutana lisusu na esika oyo tanga na koti impression liboso na zai na ngona lobi na lola pe ekozala kaka koye. Amen. Oyebi na ba oyo bakufa na 1900 na bakufa na 1921 1950 2000 2017 2020 tant tokokoma na lola tokokuta lisusu pe tokokamwa abe en tout cas na manka yo kala nzoka nde osala yo tika Nzambe akomisama. Amen. Donc, ekozala esengo monene. Mais liboso, parce que lelo ezali journée, il y a action de grâce, n'est-ce pas? Kozongi samatondi nankolo oyo abate libiso. Mais avant, topé sa courte exhortation, tolinto le kananu na koyamba, bapaya otozo yamba, bapaya moko spécial. Batu oyo baza bapaya même na mokili
Papa est dans l'église, papa est dans la famille, bangonde tozali koyamba. Alors tozana tobengi oyo ezali couple Konjo Wembo bayana mwana Melis Adidi Konjo. Couple Konjo soki bazali Dr. Emile. Bon, namoni nanu ba comité bazali Tumbaka mwana kolo Adidi nakati na lingomba et priant pour elle. Mais les disciples à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Il imposa, il Yesu ayami oyo bazali ye amiro tikabango bai bai Yesu. Amen. Alo mingi bamanang baya epai na Yesu nzoka Yesu kosa ozalikolo ekokani na bato oyo ya koye voilà ko epela nkolo mpona koloba ete nzambe. Amen. ndeko place tozali tokona lokolo ya mobala tokondela mpona kongilaki mpona koyamba bana mpe kokondela soki mwana badedikase ye epai na nzambe yebake nzambe akobaka kobatelaka ye bisika nyonso akokende. C'est pourquoi tomonaka bato mosusu nyo nzambe abatela ye akambola ye mpe oyo nyonso ezali ya mabe etushe ye te mpe pesa lokiloki toujours proclamé yango lelo ezali journée action de grâce rythme ya travail ekeseni moke telema place ozali psaume 136 yo okobanda kozongisaka car sa miséricorde dure à toujours. Okozongisa nini? Voilà. Nalobi totelema. Discipline ebikisaka. Discipline salake makambo ekende liboso. Ata oza malade, sale effort otelema. Tobandi. Louez l'Éternel car il est bon. Louez le Dieu de Dieu. Louez le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui seul fait de grands prodiges. C'est lui qui fait le ciel avec intelligence. C'est lui qui a étendu la terre sur les eaux. C'est lui qui a fait les grands luminaires. Le soleil pour présider au jour. La lune et les étoiles pour présider à la nuit. C'est lui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né et fit sortir Israël du milieu d'eux, à main forte et à bras étendus. C'est lui qui coupa en deux la mer Rouge, qui fit passer Israël au milieu d'elle, et précipita Pharaon et son armée
dans la mer Rouge. C'est lui qui conduisit son peuple dans le désert. C'est lui qui frappa les grands rois, qui tia des rois puissants. Sihon, roi des Amoréens, et Og, roi des Bassans, et donna leur pays en héritage. En héritage à Israël son serviteur. C'est lui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés et nous délivra de nos oppresseurs. C'est lui qui donne la nourriture à toute chair. Louez le Dieu des cieux. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Louons-le. Louons-le. Il est bon de louer Dieu. Peut-être bisomoko tozomona monene na nzambe te, mais batu oyo bageraka mokili oyo, les puissants oyo basalaka bakalkile, ntango bamoni ndenge
makambo ezoleka na Asie, na Europe, na Amérique, balobi Afrique ekosila. Baza na mbongo te, baza na barespirateur te, baza na bakisi ya malonga te, baza na organisation moko te, bakosila kasi tosili te yo. Oyebi batu bayeba na bakufi, batu minene bakufi, batu ya mbongo bakufi, batu baza na bakonte na banke bakufi. Yo oza na eloko te na banke, eske Nzambe asali to asali te? O natondi yo nkolo, Alléluia, natondi yo nkolo, amen, amen. O natondi yo nkolo, Alléluia, natondi yo nkolo, amen, amen.
ekoma kapasi mpo okata ye. Amen. Tokamati Bible na biso. Toke na Psaume 107. Totanga na verset 1, 2. Tosote toke na verset 23. Psaume 107. Tobana verset 1. Toke na 2. Tosote toke na verset 22. Psaume 107. Psaume 107, du premier au deuxième verset. Et puis, nous allons au 22e verset. Vous y êtes? Bible Lobby Boye. Louez l'Éternel, car il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Alléluia. Token à verset 22. Qu'ils offrent des actions, des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Alléluia. Bien-aimés, Psaume Oyo, Yangonde et Bandi, le 5e livre, il y a Psaume. Parce que Psaume est séparé dans 5 livres. Premier livre est banni dans Psaume. Premier Psaume, Tina 41e Psaume. Deuxième livre, la Psaume 42 jusqu'à 72e Psaume. Troisième, Psaume 73 à Psaume 89. Et quatrième, Psaume 90 ou 70, na Psaume 106. Et le 5e livre, c'est Psaume 107 à Psaume 150. Ce qui, au tali, les premiers mots, il y a Psaume Totangi, Psaume 107, Balobi, louez l'Éternel car il est bon. Ezali, ordre oyo bazali kopesa, na batu oyo bazali racheté, loba racheté. Elikolo ba racheté, elikolo ba olingaki kokufa, olingaki kobeba, ozalaki na prison, mais moto oyo alingi yo, ayebi yo, amoni ke yo oza important, ozali cher, ozali utile, akamati soit misolo apesi, soit bato mosusu apesi na esika na yo, e yo oza délivré. Alléluia. Yo lelo po ozala présent, yeba ke eza na bato ya motuya bakufi, eza na bato bakufi, po yo ozala bongo. Alléluia. Loba naza racheté, naza racheté, naza délivré. Alléluia. Et Psaume oyo ezobanda 5e livre. Sokotali même na Psaume na 4e livre oyo comme dans le passé, 4e livre. Il y a Psaume, Sokotali Psaume 106, 105, yango pe ezobanda na terre voilà. Louer l'Éternel. Et lui pour dans le passé, on a loué l'Éternel et aujourd'hui, nous devrons aussi louer l'Éternel. Alléluia. Alors, de louer l'Éternel dans le passé, mais le col a côté sur la table de la cita. Le bataille de la cita. Le bataille de la
sika. Est-ce la caractère que vous avez koya à l'église dans la machine? Vous avez koya dans la grande? Lelo, otokoya osokola babo. Tofanya jinga polisi zoneka. Makambo ekomi ya sika, lobe ya sika. Mais biso batoto yebi toza ba racheter de l'Éternel. Dans les cas où nous avons loué l'Éternel, et que vous continuez de louer l'Éternel. Alléluia. Et ça là, à condition difficile, passe, capacité, oh qui est béni, oh qui est sérieux, nous allons continuer à louer l'Éternel. Loba amen. Tokokoma koluweye. Pourquoi? Parce que ba œuvre na ye eza ya kokamwa. Ba bien fait na ye nzamba sali biso malamu. Tala na tango ya confinement oyo ngai passé na bino mikolo mosusu nazali na lamuki boye nazala kala sans santé. Mais avant beaucoup eya la kolia naye mpe yo mpe ezaka ndeba n'est-ce pas? Olamuki otiaki kosukali kwa eloko te. Mais avant okende kolala okolia biso batata tomesana parfois la 4h du matin déjà balamusi donner l'argent, moi je vais partir, moi je vais faire ici programme les années mon papa va tout faire programme il y a beaucoup à ça dans le programme est-ce que vous comprenez? Mais ba problème oyo ezoya okomona nzambe akopesa toujours solution. Est-ce que nzambe aza malamu te? Ba bien fait na ye tokolouye parce que il nous délivre continuellement. Loba continuellement. Nzambe oyo akamoni yo asuka wala te akote kukamula. Oye balobi virus oyo ekoti na mokili ba savant ba meki ba médecin ba meki ba laboratoire ba meki yo ba déclaration bon pour ba convaincre la boka. Et pour le paquet lokolo balobi ke ba convaincre la boka il faut nzambe na yo adelika yo à chaque instant. Alléluia. À chaque minute, il faut nzambe asala. Il faut azana yo. Il faut atangola yo. Tala sorti. Ozala kondinga nzambe makala. Mais en tant que koti, nzambe kondinga makala soleta. C'est maintenant le koti la pose nzambe koleka. Parce que nzambe, il faut atangola kabiso à tout moment. Sinon, tu vas kufa. Il faut te louer Nzambe. Pona nini? Pona miséricorde na ye éternellement. Tala soki toza vivant lelo, ezaka pona mawa Nzambe, loba mawa Nzambe. Yo za na mbongo te. Oza na kisi de balobi. Pandemi wana eza na kisi de. Soki ngai naza vivant, yo za vivant, ezaka pona mawa Nzambe, loba mawa Nzambe. Alléluia. Yango, ordre oyo bazopesa kolouer le Seigneur. Bien-aimé, ezali ordre oyo epesami na yo muto oza na bomoi. Muto oyo akufa okende koyebisa alouer Seigneur te, mais oyo aza na bomoi alouer le Seigneur. C'est un appel à témoigner, non seulement un constat. Au salga constat, là, on a constaté la béni, on va lancer appel, la yo, on a reconnu, ou nous sommes Amen. Voilà pourquoi, tout le monde a dit que kilt oya liboso, tika tokumi sansam, tika to louer Seigneur oyo abate libiso. Parce qu'il mérite. Totiaki, Elikia, Naba, médecin,
puissant ya monde, na ba laboratoire, na ba scientifique, mais va jeter éponge. Balobi, en tout cas, moyen exaté. Et lesquels bango mayele. Virus wana, et lesquels bango nanguya. Mais tika na yebsa yo motomoza racheté. Ton Dieu est plus grand que le coronavirus. Le corps a fait parce que un reconnu est au centre de l'Oyo, ça tient à la permettre. Le corps a permis qu'il y a un Eya, nous sommes à gouverner les terres qui étaient touchées. Amen. Il y a une permission à gouverner les terres que Corona est et détruire l'église encore, parce qu'il va aller sur la communauté, comme au salon, qui veut dire Amen. Nzambe na biso azali malamu. Tika kombo na ye ekumisama. Amen. Nzambe azali malamu. Aujourd'hui, c'était un jour seulement d'action de grâce pour remercier le Seigneur qui nous a protégés pendant 5 mois qu'on était absents à l'église et pendant que beaucoup de gens meurent et nous avons été épargnés par le Seigneur. C'est pourquoi nous avons organisé ce culte ici comme un culte d'action de grâce. Ok. Kita lelo eleki malamu kita lelo topesi yango action de grâce epai na Nzambe mpona kotala bolamu oyo asaleli biso. Yango wana toza na eloko ya kopesa ye te, bobele topesi ye action de grâce mpona bolingo na ye. Mpona makasi na biso tokokaki kokoma te na mokolo ya lelo. Me lokola Nzambe atonda bolingo, atonda mawa mpe makambo nyonso asalaka ezalaka mpona bolamu na biso. Malgré ta oyo tolekisi ya kofana na bandaku, me Nzambe ayebaki yango ke ta oyo tokolekisa yango na ndako. Yango na lokola tosangani lisusu tokutani eloko kopesa eza te. Bobele tozongisi matondi po yende ya bateli, toza na mbongo te, toza na eloko ya valeur te. Bato ebele bakufi me biso Nzambe abombi biso. Soki totali bolingo na ye likolo ya bomoi na biso, tokoki kobosana jamais bolamu ya Nzambe na bomoi na biso. Ata na temps ya pasi, ata situation eza ndenge nini, biso tokokoba kaka kozongisaka matondo epai na ye, tokokoba kaka kosalela ye kino Yesu akoya kokuta biso. Malgré tozalaki na bandaku, tozalaki kokontinue kaka kosalela ye. Yango na kita lelo mingi topesaki yango action de grâce epai na Nzambe, azwa lokumu, azwa nkembo, azwa masanzoli po ete abongi na nyonso. Merci. Matin eleki nango malamu
Donc pe na ko respecter ligne de conduite va pesa ki ya ko mema ko lata ba masque ile kana ngwa malamu. Donc ezongi puisque mingi ezalaki mwa kosambela ezalaki mwa pasi. Donc lelo ezalaki jour uniquement pour na adoration ko kumisaka nzambe. Donc ndenge pasteur apesaki psaume 108 psaume 137 pour na uniquement ko adorer nzambe na oyo selekaki. Yango nde loko nga na sepeli et puis rencontre ya kokuta na ba sœur na ba frère.